Shalom, 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 libota na Nzambe. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Toda a minha família, a paz do Senhor. Na pesi libota na Nzambe nyonso mbote mingi, 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 na lingi biso mingi. Na epesa mbote na bana Nzambe nyonso. Boa noite, boa tarde. Depende da hora que nos encontramos. Na epesa mbote mingi na libota na Nzambe. Biso nyonso o Nzambe asali ngolu tokutama na lini. Na ekopesa mbote mingi na bana Nzambe nyonso. Nzambe aza tellement malamu a permettre biso lisusu toza na lini lelo. Nzambe aza malamu mingi. Nzambe aza malamu ya ona ekoloba bonsoir, bonsoir pa ya mwasi pa ya papa. Na ekoloba bonsoir, bonsoir, bonsoir ezangai mama Jolie Maku. Tangu ifwene o na kuta misusu na presence na biso na tangu oyo poto solola na tina na Nzambe. Na ekoloba bonsoir ya mwasi, bonsoir mama. Salela biso partage. Invité lobana ya mwasi wana zana ngambu wana. Tozana mama Jolie na line. Na line na Facebook na biso Evangeliste Maku. Soko koti obeti Evangeliste Maku. Omona biso toza wana na line. Salela biso evangelisation na kombo na Yesu Mesia. Elangezali monene basali baza moke. Tika ete ngai na yo tozala moko ya basali na kati ya elanga wana. Afin que gloire ezonga epai ya papa na biso. Nazozela o ya mwasi na ozela o papa. Na kombo na Yesu vraiment na ye kosenga ete tosala partage ya liloba na Nzambe. Tosala partage pona musala na Nzambe. Nzambe aza tellement malamu. Salela biso partage au nom puissant de Jésus-Christ. Tozana posa na yango afin que musana Nzambe eke liboso. Nzambe aza malamu ya mwasi. Nzambe aza malamu papa. Benga papa wana oyebi azana gauche, benga papa wana oyebi azana droite. Loba na etangu na biso ekoki ya koyoka liloba na Nzambe. Na nzela ya mama Jolie Maku. Salela biso partage wana au nom puissant de Jésus-Christ. Faça nos a partilha da mensagem, convida aquele irmão que tu conheces melhor, tá daquele outro lado, diz-lhe que a mamãe Jolie tá já na linha. Mamãe Jolie tá na linha, vamos partilhar. Merci papa nangai mosali na Nzambe, merci papa nono. Tosa partage pour na mosali na Nzambe eke liboso. Salela biso partage, diz que a mamãe Jolie já está na linha. Maman Jolie aza deja na ligne. Tosala ete mosala na Nzambe eke liboso. Na émission na biso ya sekele ya libala. Estamos direito do Facebook Evangelista Maku. Na nossa emissão do Segredo do Casamento. Minha irmã Tina Lopes, faça-nos a partilha da mensagem. Loba ke toza wana po tosala. Tozala ensemble toyoka liloba na Nzambe. Mama Chantal yaya salela biso evangelisation. Nga na ngambo bino na ngambo wana Nzambe akosala biso bolamu parce que royaume na ye nde yango wana biso nyonso toza kosala mosala moko. Tosala yango to partager na kombo na Yesu Mesia. Yebisa ya mwasi yebisa papa ke toza wana pona mosala na Nzambe. To partager to tika na biso na minute mukie po tokoka ko banda émission na biso. Nzambe aza malamu. Mukomboli ya libala oyo. Nzambe yeah. Nzambe nde mopamboli ya libala na bino. Nzambe nde asangisa ya mwasi na papa bolingana please. Yango eza libondeli na ngai. Bo invité biso na Evangeliste tangu ifwene na anniversaire ya libala. Pourquoi pas na fiançailles ya bana na biso? Pourquoi pas na mariage na bino? Pela elongo na banjelu na ye. Oboko kisi mokano na papa. Na betili bino milolo ya anniversaire. Anniversaire ya mariage Nzambe asala bino bolamu. Anniversaire ya fiançailles, bossa déjà 2 ans, 3 ans.
Nzamba pambola bino bokokisa mokano wa Nzambe. Angelu na ye po bokokisi mokano na papa. Yebisa jeune fille na biso azala wana, yebisa jeune garçon na biso azala wana. Ye mopamboli ya libala oyo Nzambe. Soki Nzambe apamboli te, soki Nzambe abateli te, sentinelle akobatela na pamba. Soki Nzambe apamboli te, moto mokili apambola na pamba. Lobi aosengo ba compte à rendre. Amen. La maloba na Nzambe tata bobo umela na libaloyo bolingo na bino bobatela noye akopambola bino batela libala na yo linga mobali na yo linga mwasi na yo koyoka bango te bolimbisana. Nzambe aza malamu. Limbisa ya mwasi, limbisa papa ezaki erreur. Moto musu aza na intelligence maza na sagesse te yango arepondaki yo bongo. Limbisa ye. Lakisa mokili ke amour eganyaka toujours. Ni mopamboli ya libala oyo Nzambe. Yeah. Mostra ao mundo que o amor sempre vence. Perdoa o seu marido, perdoa a sua mulher. Vamos nos amar mais, para que o mundo seja envergonhado. Bolingana makasi. Bosana, bosana bakanda wana ya journée. Bosana. Kotala ete alobi yende mutu azalaki mwasi na ye. Abinga mutu nazalaki fiancé na ye po ani abalaki ete. Linga mobali na yo, linga mwasi na yo, kotala sima te. To partager na ozela o partager. Na ozela yo partager to silisi na biso. Totikalika na 2-3 minutes. Ya Marlène partager. Évangéliste Fervia partager. Bonsoir, bonsoir mamie partager. Bonsoir Mosani na Nzambe partager. Na kombo na Yesu to partager. Papa Philippe to partager. Sunga biso na partage. Na kombo na Yesu. Nzambe amalamu. To partager mate ya Nzambe. Amen. Le corps de Christ. Libala kitoko ndeti to bandela yango to provoquer anniversaire ya libala. Provoquer yango ya mwasi. Amen. Toza na kati ya sekele ya libala na mama Jolie. To partager liloba na Nzambe. Ainsi dit l'éternel. Ya mwasi zala soumise na libala na yo. Zala na discrétion na libala na yo. Papa zala na discrétion na libala na yo. Te a discrétion dentro do seu lar. Linga mwasi na yo papa. Lakisa batu ke olinga ye. Ya mwasi zala soumise na libala na yo. Libala ye. Amen. Eza mokano na nkolo.
boni ya kitoko na balabala na quartier na bino ti lelo na babali te oleki bango na nini? Mpo ani ozo néglige libala na yo? Ainsi dit les jours. Linga mwasi na yo lakisa ko lingi kosala hypocrisie te. Kobeta ete linga ye. Olibala e mokano na nkolo. Libala e. Gilles Zala Soumise, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa Langai, prophète Julien. Bonsoir, Moutona Nzambe. Libala e. Comment on a tes fabrication locale? Non. Respectez mobile na yo. Ya mwasi respectez mobile na yo. Papa linga mwasi na yo. Lakisa mokili ko lingi mwasi na benga na kombo oyo batu babengelaka ete. Lokola mama Jolina tangu ifwene 1 + 1 = 1. Boa noite papa, boa noite mama Mena, boa noite. Biso toza na ngambo wa Nzambe. Libala e mokano na nkolo. Libala na weza mokano na nkolo. Limbisa papa, limbisa mama. Limbisa zala respect na libala. Tozo lobila lelo. Toza na kati ya sekele ya libala. Tozo lobila lelo. Collaboration et la discrétion dans les mariages. Collaboration et la discrétion dans les mariages. Collaboration et la discrétion dentro do lar. E que estamos a falar em direito do Facebook Evangelista Macu. Faça-nos a partilha por em nome de Jesus. Estamos a falar sobre a colaboração e a discreção dentro do lar. Colaboração e discreção katina libala. Mikole kitolobela ki collaboration penini complicité katina libala. Lelo Mama Odeti salela biso évangélisation mami na ngai lobake toza wana na kati ya sekele ya libala. Toza wana na kati ya sekele ya libala. Salela biso partage toza na sekele ya libala. Sekele ya libala. 1 + 1. Wow. Mais 1 + 1 pa ina Nzambe grand frère nanga papa David Lunditisa eza égal 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Maman Jolina, évangéliste Tanguifouene égale 1. Ah oui, pour la gloire de Dieu. Ya Nathalie Ken partager à moi si partager célèbre évangélisation. Loba maman Jolie Azawana. Aza wapi? Kobomba mwasi na ote kobomba mama te. Ezalaka te. Ah, merci pour la j'aime, to ba j'aime, to protéger chaîne. Ya Yvette Manuel, avant je mettais j'aime. To partager, to ba j'aime, to protéger chaîne nabiso. Merci, merci, merci. Merci Nzamba Zamala muto bondeli na kombo na Yesu. Mokonzi nabi merci epai na yo Nzambe oyo ozalaki ozali pe okozala raison na biso ya ko vivre eza koyebe to Nzambe kati na bomo ina biso.
Papa nalingaka kombo na yo kati na libota na ngai na tombolaka yango butumo yango tosangani na libota pona ko eleve lisusu kombo na yo nzambe tondimaka na grandeur na profondeur ya bonzambe na yo. Seigneur, merci pour la fidélité na yo na ngambo na nga pe na ngambo ya bandeko na ngai na ndimi tozo sala biso bolamu par révélation o lingolo bela biso. Gloire ezonga epai na yo encore une fois de plus nzambe totiki ba espace o tokuta mina maboko na yo Seigneur o nosko ko za la distraction ezwa placité na kombo na Yesu Messia po ete oza nzambe yawe tika ete ofongola biso entendement to comprendre oyo nini olingi kolobela biso régner pe dominer likolo ya opposition nyonso ya distraction na kombo na Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen, loba amen. Betela nzambe maboko ya mwasi papa loba amen. Toza wana na kati ya sekele ya libala na temi na biso o topesi sikoyo collaboration et la discrétion dans les mariages. Mikoleki tote koloba collaboration pe la complicité dans les mariages. Ya reasko tozo lobila collaboration pe la discrétion dans les mariages. La collaboration et la discrétion dentro do lar. Pour que la collaboration et pour que la discrétion dentro do lar? Pourquoi tozo lobela collaboration pe la discrétion katina libala? Parce que c'est très 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 important. Et c'est très important. Obitan mosusu mabala na biso zo ba turbulence pour na manque ya collaboration. Donc mutu mwasi automobile na katina libala alingi ko se comporter te comme marié. Mobali alingi ko se comporter te comme marié. Mwasi alingi ko se comporter te comme marié. Et okende malamu te. Même na équipe ya football, ceux qui bazana collaboration te, même bazaba vrai joueur bako gagner te. Pourtant yo zana bale, oboyi ko pesa passe et pas mutu o zana opportunité pour na ko chabi boko pola. Parce que na libala ceux qui olingi o vivre na égoïsme, non boko avancer te. Na équipe ya football soki olingi o vivre na égoïsme donc ba mona kake yo yebi obandi bandana ko ke tina suka o mela pema ba botoli o ballon bo perdre. Mais soki toza na esprit ya équipe ya collaboration bo ba ko kozala ba faux joueur mais comme ba yebi ke yi o azali boso nanga abetaka bien atiraka bien akopesa ye pasi wana po yebi ke non epesa melayi azana faveur wana. D'autant ozo comprendre na kati na libala te mwasi na ngai mobali na nga azana capacité ya kosala ete to avancer azana capacité ya kosala ete to za la respecter non pesa ye place wana tant muto abeti porte lo bate ya mwasi mama yo lo ba bien chéri kende ko fongola porte kende ko yamba mopayo azokota nga na zoya likambo ne sengeli to sala yango lo bate papa. Yo expliquaka bien. Papa kende ko se présenter na liboso. À part expliquer bien, doza mutu oza papa. Nde nzambe asala ki yo abimisa ki yo mutu liboso kati na jardin. Donc nzambe asala ki yo na kati no ndenga na zaki incarné. Donc papa bima. Foi a primeira pessoa que Deus criou dentro de ti que eu estava encarnado. Então, saia primeiro, abra a porta. Toza na mukanda ya Esdras 10:4 tolobela ki en semaine passée. Estamos no livro do Esdras 10:4. Te loba kende, papa kende, ya mosi, maman chérie, kende fongo la porte. Parce que likambo oya libala est concerné ngai na yo. Ya mosi nazolo ba likambo ya libala est concerné biso. Ya mwa to partager, ya mosi wa mususu aza pembeni ayeba. Tout partager papa on a za pembeni ayeba que likambu ya libala e concerné biso ba marié pona réussite na biso pona succès à lobby ya bana na biso non e concerné biso toza obligé kozala wana oza veuve na nobalité ezate ke ngana kota te parce que naza na ngai na mobilité ou bien te naza veuve non mais oza na bana oza na baleki o lobi bakobala esenge to baksa implice o bino bozana onga pe naza na ngona loba tango nyonso naza spécialité pa ina bino ya moi c'est pas ina bino papa mais za grâce o nzamba tienga ina bino to partager liloba na ye na nzela ya sekele ya libala eu não sou especial em nome de Jesus Cristo em relação a vocês.
Mas sim, pelo menos é a graça que o Senhor meteu em mim e vamos estar juntos para podermos compartilhar, partilhar aquela graça. Eu recebendo do vosso lado, vocês também do meu lado. Donc na zozo na ngamu na bino pe na ngamu na nga pona lobby même bana na biso même baleki na biso mabala eza na succès batoza na mabala mo solide na kombo na Yesu. Tu vas causer la collaboration. Alors, tu vas la collaboration, tu vas causer la discrétion. Esdras 10:4 balobina Esdras moni makambo yo e concerné yo telema. Yonga na ekolo bana papa o tika bana, o tika libota okenda. Te makambo o e concerné yo. Omoni désordre o ezo koma na ndako. Désordre o ezo sama na ndako na bana. Papa tant mususu na 85% absence na yo ezo sala ke makambo wana ya mabe e salama. Obi bana so ba komi na âge ya puberté. Non, eza quand même bien papa za nandako. Eza ba papa mususu o baza doki na banini baza na légèreté liboso ya bana. Oui. À cause de la légèreté wana mais aza toujours présent na kati na ndako. Alors maman comment comprendre que non papa aza bongo. Papa mususu aza trop chéri na bana eza bien mingi na lingango. Siko yo maman ko pesa force na papa obi oui na moni oza trop chéri na bana eza bien mais sika o lelo zula yo autorité non ako kendete yebisa ye non maman tikla papa rolo ba ke yebisa ke lelo okendete yebisa ke soki ake musala wana te ke classe wana te yo na ye e simba te na ndako. Donc maman ozo pousse papa à sala yango ya on a bi eza collaboration. Donc maman ebi ke papa za trop chéri aza trop na légèreté liboso ya bana. Alors yo pesa papa makasi loba tenga na lingi yo loba boy loba na mwana boy sala boy. Donc collaboration eza bongo na ebi ke ye aza na capacité wana tenga na zanango. Alors ngala ko se présenter kaka te na koloba to partager talo moni sala yango boy e pesa biso bientôt ozwa succès. Mais ce qu'on ozotika kilo et pas mutu moko lobby bato ba loba nini bana wana libota baza ba impoli baza ba ndumba baza ba voyou oloba ni mama bango mutu a pesa bango mutu makasi oloba nini tant bato bando loba na libando oloba nini que émancipation de la femme yango na bengana kiye tala conséquence na yango. Te to collaborer kati na libala. Papa moni charge wana bana ezali ya yo. Baza bana na yo. Moni mwasi na yo eza charge na yo. To taba j'aime so tozo soki toza na kati na ligne so tozo comprendre tozo solola. Nazo obligé te to taba j'aime. Mais soki likambo to moni ke eza vrai eza bongo. To komi ke eza bongo eza ka bien pour na ko protéger chaîne. Te omoni charge ya bana eza ya yo papa. Charge ya mwasi na yo eza ya yo. Na kati na jardin, tangu nzambe azobenga na Adam akende ki ye moko te azu charge na bina koke na ye Eve o aza mwasi na ye. Abina oke na ye nde na kati ya tribulation na apesa ki ye komba bina kobenga ye Eve. Mama ya multitude, mama ya nation. Non, eza charge na yo fo yeba que partout na otambla na bana na ngai na otambla na mwasi na nga même oza mosali na nzambe yango to moni Jetro akende amemaki libota memi Sephora na bana akena bango pa ya Moïse abi non eza charge na yo. Donc okenda no mboka moko bo otika charge po bana baza noko na bango okenda no mboka moko otika mwasi po aza na ba grand frère na aza ba grande sœur na yi. Non, ce qu'on m'a dit que Okoka qui te pour na kobala, il fallait pas. Mais comme on m'a dit que Okoka qui pour na kobala, alors ils a charge na yo. J'ai trop lobby non. Attends nazana bozui, nazana banyama, nazo bokola, nazana bazaba koko nanga, mais baza charge na yo. On est ni yo pour ça la kobinga na en Afrique, et yo en Europe na bana. Non. Faut qu'on soit ensemble. D'abord, si libala exact que congé, lobby 2 mois en Afrique, 2 mois en Amérique, 3 mois na ceux qui na continent oh yo yebi na asiatique. Après 6 mois aux zongi lisusu, au vandi sou na mois si au lexi 6 mois mon na libanda. Après 6 mois aux zongi lisusu libala les a bongote. Libala les a bongote.
Et puis tozana nous na ba posa nzoto. Donc to boya ko fongola ba porte pas à diable. Donc mutoya olala amuna kazo sala un rapport sexuel par l'esprit, ale ba mari de nuit, ba femme de nuit ba komi ko se présenter na facilité, ale ba sentiment pe sikoyo na mobali na ye normal et ko zali susute parce que ba mari pe ba femme spirituelle ba zu place wana. Skotan bolinga bino mi bale bozana intimité. Boko sentir yango lusute parce que diable a dominé bino. Non, c'est que les alibas les atos à ensemble nzambe na kati. C'est que les alibas les atos à la discrétion. To yoka na gauche droite te. Est-ce que moto o yozo lobila makambu ya ndaku na yo. Camarade ozo mona meilleur ami best friend. Lobi oyoka masolote ya ba meilleur ami bakoma basi ya mibali wana. Bakoma mibali ya basi wana. Est-ce que oyoka ba danger wana te? Oyozo mona ke meilleur ami. Ti tout à la discrétion kati na mabala na biso. Omona te ke moninga oyo obetela ki lisolo après 2 semaines 3 semaines ba yebiso ke ba moni na voyage na mobali na yo. Omona yango te. Ti tout longa ba sentiment wana. Que biso toza bana na nzambe tosambela non nzambe alobi likola konzima botia sagesse nzambe alobi moto mayela mona ala musika pe amibateli est-ce que danger o esalama pa baninga bango baza bandani est-ce que bango nde bato bazaka na incapacité baza na maturité ezo lobelo eloko moko te oyebi tofongola na mokanda na Esther tofongola na mokanda na Esther 7 Nabi ke emso koka kozwa Esther na facilité te banda ofongola déjà. Mokanda na Esther. Soko zwi yango eza bien, ngana opesa verset. Nani Mardoché azoyebisa Esther, monde okoti kuna ko se dévoiler te abi koloba te. Azoyebisa Esther abi koloba te. Donc okoti kuna koloba te ezala na discrétion. Yokutu discrétion pa na okutu ezalaka te. Hein? J'ai vu Esther. Yokutu pa na yo discrétion ezalaka te. Omonte ke eza bien te. Et pa na yo discrétion ezalaka te. Mardoché ayebisi Esther. Omonde ozokota na palais royal. Abikuna ezesika ya lisekite. Abi kota la gauche droite te. Ayebisi kota la gauche droite te kuna foza na discrétion. Siko yo discrétion ezati okolonga ndenge nini na libala na yo. Makamsu eza bandoki te. Oyebi na Esther D, hein? Toza mukanda ya biso ya Esther D. Nanda lukango po ezalaki na kati ya Mateya te. Ezalaki na kati ya agenda na ngai te. Verset eye nzambe inspiré. Na Esther D, na verset 10. Alors ezalaki Esther akoti na kati ya palais royal pona mwasi pona ya roi. Esther azalaki orpheline. Oyo bandai ko bokola ye epa ya neve ya papa na ye Mardoché. Elle era orphan. Banda bokola ye pa ndeko papa na ye. Alors loi pesa mai ke roi assuré sazaki na posa a mwasi esengela ki ba vierge nyonso baleka. Yango na yo ya mwasi ona obalite jeune fille nango za mwasi ko pesa ka nzoto bipesa pesa te pa ya mutu nyonso ba pesa ka mobali nzoto tangu abali yo. Awa roi azaki na posa ba vierge. Ale Esther azwaki grâce wana akutamaki na eta wana. Sikoyo tanga akoti na kati ya palais royal, Mardoché ayebisi abina ye, natanga ngona Esther 2 verset 10. Esther por un an declarou o seu povo e a sua parentela por que Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Mardoché ayebisa ki ekolobelo kote, monde yo koti kuna te kolobelo kote.
oyebi moto aliboma soki azoloba na ye te baokanisa ye mpe kazane normal na kati ya bato yo nde bilobele eleki ya mwasi papa yango na opedre libala yango na opedre considération meme na quartier na ville boza po ozaka meme na discrétion te jusqu'au mona bongo donc naza gentil nga naza bien na batu te bien na batu na bolumbu ya chambre na ofo bimisango libanda te eza kitoko te wana eza sute koza bien na batu te wana siko ekomi maturité ah Mardoché ayebisi Esther abi koloba te donc elingi koloba ke ezala discrète makambo nyonso te balobaka oui mutu nyonso aza na posa ya mutu nga mpe naza na posa ya lisungi nga mpe naza na posa ya mosali na nzambe oui mais quel mosali na nzambe po eza na basali na nzambe mosusu nga na lobi na ye alelobi ekomi prophétie est ce que na omona yango te nga na explike ye ndenge toza na ndako toza na posa ya lisungi mais lobi ekomi prophétie oke oyoka yango ovandi na eglize oyoki ntango balobi yango motema no esi obi ah nzambe ngamu nalobaki na ye ekomi prophétie faute ya nani manque ya sagesse immaturité manque ya discernement biso nyonso toza na posa ya mutu me mutu nini ndeka bible elobi qui peut trouver une femme donc basi baza na bango me nani akoki kozwa mwasi ya malamu Mardoché ayebisi Esther abi koloba te omoni ndenge ozokota wana donc ezala focaliser kotala gauche droite te bavase banini abi te ezala focaliser ke nga naokota mpo nalata couronne wana donc ndenge oza na libala ezala focaliser loba non omoni trone wana esimba ya libota te ngai esimba ngai te non ngai te okabola na mobali na ngai liwe kokabola biso bien retour ya Christ te nga na okabola na mobali na ngai te mpo na sentiment mpo na bango te te mobali na yo adekone nabeteli ye maboko te ya mwasi non nabeteli ye maboko te me linga oyeba estce eza baréclamation te ya libota na libota ne obie libota nanga eza réclamation te ezoluka ngai na ye te okabwana te linga oyeba eza réclamation te ezolingaka nga na mobali na ngai tokabwana nga na mwasi na ngai tokabwana mpo ani likambo boye esalami nabi te kokufa na libala ata pasi eleki non nabi bongo te nakoki kolinga tokufa na libala mpo pasi eleki majoli abaki navandaka na libala te nabi luka nzambe bondela nzambe discernement solola na basali na nzambe oyo nzambe arevele yo nde bakolakisa bino nzela ya lumière nde a partir ya wana tokoyoka nzambe alobi nini ana azobila nde discrétion eza moko ya baforce kati na libala discrétion eza moko ya bavaleur kati na libala boza na ngo te na niveau bango baza na ngo mais comme boza na discrétion boza na maturité donc barespectaka bino bakomprenaka position na bino te boza mpe baage moko ya se par rapport ya bango mais bazorespecte bino mpo bazomona bavaleur kati na bino vous donnez respect devido à vossa collaboração dentro do vosso lar. Da maneira que vocês têm a discrição dentro de vocês. Tem nzambe aza malamu. Linga que omema libala na yo kati na discrétion. Soudami tabaki tout va bien. Esther akoti na kati ya palais royal aboko se dévoiler que nga naza mutu amboka boye nga boye te masolo wana etali ete donc naza na kati na église nga naye koluka elongi na nzambe naza na kati na ndako ya naza na kati ya libala nga naza na libala na nga na mobali na ngai na nzambe omeponi chambre na yo koma laisser aller na bacamarade kokota bayebi na bacouleur nyonso sous vêtement ya mobali na yo eza respect ata mokie te bayebi ke lobi bozalaki na intimité non eza respecte ata mokie d'autant mobali no azoleka bazodetaye ye bayebi ke lobi bozalaki na intimité epuis ntango bolamuki ntango ezalaki moke bosokolaki te bobimaki mbala moko mpo ntango ezalaki moke baere ya misala ekokaki mpo ya mwasi yo olobaki yango eza manque ya sagesse eza immaturité ezosalaka bacouple na biso eperdre valeur
dota bolati bozokota esika ba respecter binote. Et puis famille o eza famille moko ya bien ba olinga te ke mwana bango akota na famille na bino. Po ba yebi ke boza batu moko doki ya usus. Non, c'est pas bien. Batela libala na yo. Tamsu libala na yo e baby po yo beta ki lisolo kuna. Ale bango ba baloli yango ba ekolo bango pa mobali na yo e déranger. Yo ba ka moni garçon wana moni yaya wana alinga ko bala ngai na baneno nanti. Bango ba ekolo ba ke yo o continue kana yaya wana. O continue na ex wana. Et puis yo po yebi ke aza ex na azala ki so pa azali na linga ngo kutute. Pona nino ko beta liselo ngo pa abat. Que bon moni ndenga azana zaki ex na nga zaki bo est-ce que ça publicité ya bien? Conjoint bien conjointe na yo osepela na yango. Que tous en a discrétion eza moko ya ba valeur. Même pona bana na biso. Kala sikoningi otika bana okenda mwana na butu abeli na mwa abeli oyebi na okutu te po okota no pe libala ozana yo pe na kimi otiki bana na yo. Est-ce que yo muna mama akenda bosa na bana na po ni ba papa bozo bosa na bana. Donc mama o azama yele ta mobile azo linga ye abota déjà oyebisi ke nga abota na bana. Donc yebisi déjà ke na bana. Po mama lingi sika ya aza na bana na ye. Alors soko lingi nga bana nga fuba za na ndaku nanga. Et puis ata mkomona okateke mwana nga mwasi yo komo bima na ye. Mais soko papa soki amipesi ne na bolingo donc amipesi atiki. Omona mama lingi bana na ote ozo seko ozo mona ngo eza normal. Mais ozo na vie bongo lobi soki okufi. Na souhaité to kufa meliwe eza nzela ya mutu nyonso. To ebite na oke liboso. Bongo lobi siko soki oza suna bomo ite. Na présence na yo, bana no baza considéré te pas mobile no pas mwasi na yo. Bongo lobi siko tan yo ozala te. Ya mwasi pe koza muti ya mabe bongo te. E sa maming na biso bana basi. Omwa mobile ya bali yo, okutie na bana, olingi bana na ete. Me ya kuta kyo na bana alingi bana na yo metala likambo wana zo sala lobi siko sope mwana yo amwasi akei abali ale mobali pe alingi bana wana te siko mwana yo amwasi amibotela ki avant mobali na esko alingi bana na ete yo sepela nango omonte ke sala opasi siko tala ndenge yo lingi bana ya mobali na ote tala ndenge yo lingi bana ya mwasi na ote tala ndenge yo lingi bokilo na oto lingi semeki na ote nga loba atangu nyonso so nga lelo na lingi famille ya mobali na ngai te mama na ngai pe nga pe naza bandeko ya mibali mama na ngai pe basi bandeko na nga pe bakolinga ete siko ngai e osala nga pasi na olinga na ke oswanisa bango meke me pourquoi na oswanisa bango Bible lobi o mutu aloni akobuka. Menga na lingi basemeki na ngai te bandeko atangu ifwene te. Siko mama na ngai ndenge nini basa bandeko na nga ba olinga e. Ndeko na ngai ya mobali pe abota na basi mibale misato akabwana akebala mwasi mususu. Siko ndenge nini mwasi wana akolinga bana ndeko na nga so ngai pe na linga kabana ya mobali na ngai te mobali na nga paza bandeko na ya basi bandeko ne pa basi sala bango passe. Ndeni ya na biso abala me mwasi na linga bana na ete. Te tozala na collaboration kati na couple. Surtout biso tozobenga na tozo bana nzambe. Toksa po nzambe soni te na kombo na Yesu Mesia. Toksa kombo nzambe soni te na lingi biso mingi na osenga bolimbisi. Bosilika te me na lingi toza malamu na mabala na biso. Topesa bana na biso posa akobala baleki na biso posa akobala eza na bana mingi bakoma koboya akobala pona biso papa kutu akenda sundola biso bonga lelo mwana mwasi na koli na bala seke mibali nyonso baza na bango bien te na obala te me yo papa kuna esiko kende ozoseka ozolia esiko tala nino ozoseme kati na bana na yo nino ozoseme kati na bana na yo. Donc ocha zemi o supporta te oyebi no pasi na yango te lobi mwana koli akomi kosala o mama na ye antoska ye mwana na kipa papa te te papa affection ezalaka
mais mwana wana azokola zata na affection na ote amona te ayoka lisolo te ta mosu ayebaka papa ngo azala babala wana azala na mboka wana ozomilakela mabe parce que biso nde bato toluki bana wana baya na mokili te tokanisa tozonga bato nala boyi te nayebi te nini ekabolaki yo na ya mwasi na papa me nazobake bokabwana na ya mwasi na papa me bokabwana na bana te non bokabwana na bana te nunca há divórcio entre filhos e os pais não. Pode haver divórcio sim entre os pais, porque não houve uma boa relação. Sim, vocês decidiram daquela maneira, que não podem continuar a viverem juntos. Se é a vossa decisão, estou de acordo com vocês. Mas os filhos, deixam os filhos em liberdade em ambas partes. Depois na liberação côté bana bakokende pa papa bakokende pa mama. Koko na biso ndaye bisanga même ozana zemi. Mobali akufi boka boya mobali. Te mwana wana fa yeba famille ya tata na yeso tata na ya kufa. Po un jour ekobima kaka ezama amakila ya bato. Mbemi bobombi yango ko tombe mukolo moko mwana wana beli bino mbale mama na papa boke mama zate papa kutami na ndako amemi mwana wana na hôpital. Aza mwana ya mwasi na ye akuta mwana wana na zemi bino boboya koloba na mwana wana ke wana aza papa na ete. Mwana wana beli papa wana memi ye na hôpital. Taba komi kuna na hôpital babi ke papa foto zo makila na yo tozo musapa ya mwana. Ba oya otala boy makila ya papa za ya mwana wana te. Mwite bo trouble mwana comprendre papa comment likambo zo sa maboy. Nde a partir ya wana boye bisa mwana kaza papa na ote. Teza mabete. Okuta mai na zemi mobali alingi okuta maki na mwana alingi me ndengi ba aja bana ezo pusana ko vandisa bana ko solola. Ke omoni aza papa metale za boye. Yepe papa wana kolo zemi kolo bana aza pe mutu faut comprendre que o aboko lelinga bana. Oui bana pe bazana droit ko aider ye bazana droit po alamuka ina butu abongisa ki bango kenene bango na hôpital ya kenene bango na classe azoki soena bango na kolia na kolata na kobokola. Te zo conscience wana. Ma Sylvie de Denzamba Pambola oya mwasi. Te zo conscience wana. Te lo ba aza papa, mais tala problème eza boy. Omoni papa o abota yo, papa o ngana zula zemi. Sote aza lisu te nzamba zwaye, aza suna bomo ite, mais famille na ye eza kuna eza boy. Obi to mona ngone teza normal peut-être na bana mibali, mais moi si soki azobala, famille o ya normal. Po mwana bango mbala ke bala kuna fo ba yeba tata ya mwana wana ya mwasi. Soki tata na ya kufa mezana batata na ye ya leki batata mwasi batata kulutu baza. Même yo papa oza na kati ya ndako fo yeba ke azana batata mwasi azana batata leki na batata kulutu. Te tout ça la te kende tozo masquer lika moko boye lobi e comme la biso dire na futur ale bana basi lika ezana bana bazo ko se rebeller pona nini na koli na ebite ke baza papa o abotinga te na ebite kaza mabotinga te lelo boye malamu na tika ka bango nyoso na kende naza na mutu te donc mona comme lokola Melchisedek c'est pas bien eza bien te mais tozo ba ke toza ba chrétien eza bien te mais surtout eza très grave. Au moins parents wana papa wana kuna sika zaki akufi mais mwana wana ayebite moyeba ebise za te ponini azana papa o abokola ke na ndako non eza bien te moi maman o abota azo souffrir kuna mais tellement papa ayaka na emukia azo emukia longola ka na famille ya mama na ye po bazaki bato apasi bien te mama na akufa mto abokola za te papa azwaye amema na mboka mobo abala mwasi mususu gloire à Dieu ya mwasi abokola bana malamu mwana na ebike o aza mama na ngai. Mais tango ekoma tango ya libala papa. Tango ekoma tango ya libala za makila ya bato, makile lobaka eko réclamer. To éviter ba danger wana. Te bana bazokola yebisa ke oui, o aza mama na bino. Mais tala situation de ezalaki. Mama nzamba zwaye azasuna pe mate azana bomo ite. Mama tokabwana ki na circonstance boye esenga ngana récupérer yo na mema yo esika boeta msupo na azaki na possibilité na pesa yo une bonne vie otanga
ozwa musala yango lelo ozaboye mama oya bokoli oui aza mama na yo mais tala esiko uta donc bolakisi mwana na ndenge ya bien mwana ocomprendre yo mpe mama oyo ozobokola mwana ya mobali nokokomisa ye esclave te na kombo na Yesu quelque part yozo mono zo komisa esclave ala mukaka 6 heures toka maya tuta pondwa sokola bana oye oyozo botana ndako po baza baleki ne bien sûr mais ozo sala yango siko na nko ozo mona ke ozo nyokola ye oui ozo nyokola ye po aza mwana aza na kati ya ndako bandeko ne bazo sala te azo sala mais quelque part lobby akobuka ya bien par rapport ya bana oyo moni ke ngam nazo bota baza bana ngai dofona chéri bango bakola mukate mwana papa na bango yene mutu fa komba lupango sokola ozo ba teke azo ba misala plus ozo kanta kozo nyokola ye OK ozo passer une école à formation donc lobi mobali akobala ba oui na zwi mwasi malamu lobi sika ozana musala baba oui tozana mwasi moko kuna sala misala kitoko vraiment na compagnie wana Dios kozo mwane chozo nyokola ye te yeba ya mwasi yeba nini yozo sala aza esclave te aza grande sœur ya bana na yo aza grand frère ya bana na yo so salisi bango testa makilo mona ke baza makila moko na bana no po baza bana papa ya bango Keto longa mitema mabe wana biso ba mama na boyi batata musu bazo bela pona susi mo aloba no ezati poso alobi na yo oloba divorce yesa kabona na basi mibale misato boyi na yesu ko kabona azo supporter bana bazo souffrir amona ningo zo sala bana na ye mais azo supporter po aboyi lobi bo kabwana aboyi mais zo kamawa ya mwasi au moins l'église oza mama diaconesse mama protocole mama interprète yo mutoza trésorier yo mutoza soki na sima ya pasteur donc oza pe pasteur oza mosali na nzambe oza servante de Dieu na ebite na musala nini yo sala mais tala makambo sala na ndako na bana ya mobali na yo yo papa tala makambo sala na ndako na bana ya mwasi na yo ozo ko abuser bango ya mibali kutu donc soki bakomi bavoyo bazoke kokota na bamondi mususu poni na ndako bana kimia te bakoyi kosimba te po babima tata na bango moko aza wapi molingai mama na bango zo bango bana oko papa lakisa bango bolingo na kombo na Yesu lobi na yo yebi te lobi na yo yebi te papa lobi na yo yebite ya mwasi okoza na pasi mono hôpital mwana wana ya mobali na omuta ko sokola yo soko banda osala ye mabe tanga okike yo za na pasi no hôpital yo kantia ozala wana abana ke na bima na ngai kutu bana ye kasi baza wana ti après lo bakaza mwa mabe te za mwa mabe te babi omuta ko lona obuka yango yo lona ki mabe yo lingo buka bolamu ezaka te za biblique yo linga ki to mona ki esclave bongo tina pasi yo kanti zoba papa na biso andalo bazoba bakota loboko na poche na ye mbala moko ya mibale au lingate au comprendre papa na ngai serviteur de Dieu tana bi papa na ngai batu balobaka papa bote papa na ngai mosali na nzambe andalo aluba bongo abizoba bakota loboko na poche na ye mbala moko ya mibale au comprendre buzoba na osango sute doyo bana mona mwana wana aza esclave aza mwana mbali na yo lelo za na pasi yo kanta oya sungo a sungo te lelo koma obeta masolo bana na bana mabena boko la bango mais lelo bakipanga tete eza na batu o balobaka cada un pour si Deus para todo donc mutu na muna ndengi na ye nzambe pona biso nyonso eza na batu batala sima bi na limbisa mais eza misusu do soki atali do akei alors to bongisa na kombo na Yesu Mesia to fingisa kombo ya nzambe te nzamba za malamu to komi na biso na suka na ekoloba kaka na tina ya collaboration pe discrétion kati na mabala na biso te kopanza libala no te pona prophétie bible lobi examiner ba prophétie kopanda fiançailles no te pona prophétie ta musu lelo okomi na niveau wana oza na état wana oza pona prophétie mo bapesaka sans discernement au moins lelo ndo koma o regretter
mosali na nzambe aza mutu akoki mpe kozala pousse na basentiment, akoki mpe kozala nini miliu mabe mpe envoûté. Alors nzambe aza malamu ntango nyonso ozwi prophétie luka elongi na nzambe. Nzambe aza malamu mingi. Libala euti epai na nzambe, tokangi misu tobondela toloba nzambe merci. Nzambe apambola biso, nzambe alimbisa, nalingi te bozala na kanda. Nzambe alimbisa soki nalobi eloko moya ya mabe, nalingi bino mingi bozala force na biso koto biso couple tango ifwene, nalingi biso mingi vraiment, nalingi bozala bien, bolimbisana bolingana su makasi. So boza couple na tango bosimbana toloba papa pardon pesa loboko, mwasi na nga pesa nga loboko tobondela, tango ifwene pesa loboko pa ma joli tobondela. Donc Bible lobi na biso bisika mibale misato basangani en esprit, so to bondeli nzambe te papa to sangana pesa nga loboko papa to bondela. Limbisa mobali no limbisa mwasi na yo, limbisa e papa tango limbisi ye ya mwasi, tango limbisi ye papa ale après botika bana balala, botika bana bakende klasi, bokenda ta libanda bosolola, bosenga na ba pardon to osala ngo sute na alingi bongo to bondeli na kombo na Yesu. Nzambe na yekoloba merci epai na yo poza nzambe na solo. Mokonzi opesaki ngai maloba Seigneur pona solola na libota na ngai bana na yo nzambe o tie biso kati na lini. Nzambe na tiki maloba o opesi biso na maboko na yo. Saint-Esprit zwa contrôle ebota mbuma kati nyonso tango nyonso kati na mitema na biso. Nzambe o nyonso ngana bandai kosala ndeko na nga bandai kosala o yo lobeli biso Jésus ebanda kolongwa o nyonso ya mabe na kombo na Yesu Mesia. N'est-ce pas que olobi ténèbre otika la ténèbre te nzambe, ténèbre kotika la pona libela te mokonzi na nkembo. Alors mabe o nyonso biso tozo sala eza ténèbre nzambe toboyi yango na kombo na Yesu Mesia. Yawe soki eza ba réclamation ya mabota ke tosala mabe moko afin que divorce ezwa place, Yesu tomikitisi na se a trône de grâce na yo ete butu ya lelo tongo ya lelo toyoki maloba na yo nzambe mawa na yo elokalize biso tozala épargné nzambe na réclamation nyonso ya mabota oyo koyi koluka problème kati na bakouple na biso bana biso bazala épargné Seigneur na danger nyonso oyo eza ya réclamation ya mabota bana biso bazala épargné Jésus tango mosusu na manki ya koyeba biso tosalaki totambolaki Yesu tosengi mawano kati na biso papa soki oza pona biso moko te akozala contre yango na tiki ba couple na biso epai na yo na tiki meme ya mwasi o aza ye moko na maboko na yo nzambe na tiki papa o aza ye moko na maboko na yo nzambe yo yebitina biso toza limité tozo mona kuna na sima te yo yebitina Jésus kokisa posa ya mitema ya bana na yo pese kisa biso mokonzi na kombo na Yesu Mesia. Nzambe rido oyo bandai ko zipa biso to pusa liboso na yo yo pasola yango tala to komi na temps ya grâce nzambe to pusa ni to mikitisi epai na yo tika likoleza la favorable na direction ya libota moko na butu ya lelo na kombo na Yesu makila na yo clôturer biso to la pongi ya kimia nzambe mabala na biso ezo wa restauration na kombo na Yesu Mesia. Yawe mwinda na yo engenga tangu nyonso na ba couple na biso engenga tangu nyonso na ba fiancé ya bana na biso engenga tangu nyonso nzambe na ba génération future ya bana na biso mokonzi parce que oza nzambe kimia omokili kopesa te et devancer biso na butu alelo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Tokomi na suka nzambe apambola biso nyonso merci vraiment merci na lingi biso mingi na linga biso vraiment mingi yango mo itango nyonso na yaka to sola pona nzambe boza na kanda te Facebook Evangeliste Mako eza wana bobengi ngai to kosolola na kimia merci bye bye.